Merci beaucoup. Ndenge boutu kolanda, ndenge na uta koyebisa bino ne bandeli na yambi ba papa moko awa na kotuna bango mwa mituna bazana makambo ebele na kosenga bango mutu na mutu a se présenter. Mbote papa. Oui, mbote. Est-ce que koyeko se présenter na bandeko bazolanda biso? Oui, ngai kombo na ngai papa Charles Lolango. OK, merci beaucoup. Mbote papa. Ah mbote. Okoki ko se présenter kombo na bandeko bazolanda. Nga kombo na nga chef cheval. OK, merci beaucoup. Papa Charles Lolango et papa chef cheval. Tozali awa papa tolingi toyeba papa Charles Lolango yo zali nani na kati ya lingomba ya Kimbangiste omeka ko expliquer ba ko yo. Merci mingi na kombo tata mwana Mulimo Santo. Na zali mwana ya Koreki na lingomba wa pasi mo Kimbangu. Et puis nazali agent to membre ya SPC. Agent to membre ya SPC, SPC za nini? Ko bato ebele bayebi kaka SPC to nito eba SPC eza nini? O expliquer na batu o bazolanda biso. SPC ezali service spécial auprès ya chef spirituel. Ah OK, merci beaucoup papa Charles. Tolingi to tuna na lingina tuna mwa mutuna moko na makambu oyo uti koleka na ba video oyo to uti kolanda etamboli mokili mobimba ndenge Ben Luzolo a uti koloba na conférence de presse o basalaka na Nkamba sur bana nyos o baza na kati ya Angola ya papa Paul ndenge Ben Luzolo a uti koloba ke papa Paul azalaki ngulu na ye na Jomaki papa Paul amona kate makambo ebele tolingi toyeba papa Charles Lolango alobi ye azalaki SPC ya papa muninga na bino o mekana ko expliquer biso to meka koyeba po bato ebele bazolanda biso ba meka koyeba nazali koloba boy ngai ndepete na memaki Paul Dibuya le maître c'est moi délégation avec il y a 60 personnes bazalo kola bangulu na ngai ndenge ba musicien ba mimaka na poto ngape na memaki bango na Angola na Luanda na ko kende musika kutute ndenge te mbutamabizi alobi papa po alobi biso na moment oyo tolingi ete bandeko na biso oyo bakendaki kuna ete le maître Dibuya na mai oyo nga na komaki bomoni yango na ba réseaux sociaux nazoloba ete na Jomaki oyo aza na États-Unis nga ete nasalaki ye po lelo te azala akoma na États-Unis à contredire ngai sikoyo na ba réseaux sociaux ngai c'est maître Ben Luzolo. Ouais, merci mingi vraiment eza mawa to pasi et surtout na makambo nyonso ezoleka lelo na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu vraiment eza pasi mpona koloba malamu na likambo mama tuni ngai Ben Luzolo oui mais ngana yebi na kombo ya Tukemboso Ben donc ça dit soko yo komona mutu na bakombo ba Ben Luzolo wana faut comprendre kaka mutu ngaza donc a chance kaka na seconde kombo na ezali Tukemboso Ben ya solo azali membre ya SPC to azalaki membre ya SPC na ko bazalaki po azalaka lisusu te na biso azalaki membre ya SPC c'est vrai azalaki membre ya SPC mena o nyoso eloba miwana o ya koloba ke papa azalaki bangulu na ye donc c'est du mensonge quoi lokuta ndevement mutetondi kuna na kati voilà. OK, merci beaucoup papa tozonge pa ya papa Cheval papa Cheval papa Ben Luzolo azali membre ya SPC ndenge papa Charles Lolango awuti koloba bino nde bovandaki na ye mekana ko expliquer biso mwa mukie na bato nyonso bazali kolanda Ben Luzolo azalaki nani na kati ya SPC ya papa Paul parce que toyoki mwa makambo ebele bo mekana ko expliquer biso na bandeko bazolanda biso. Merci beaucoup nayoki nyonso bolobi bon Ben nango ba lo Luzolo bon nga na comprendre ya Luzolo te parce que ti Luzolo ngo ebimi ezaka po na ko masquer kombo yango ba bengi Luzolo donc Ben azalaki SPC tout à fait SPC nyonso ndenge mutu azali Ben azalaki na rôle moko te ono peut-être azalaki responsable moko ya SPC azalaki responsable SPC te azalaki mwana ndenge bana nyonso bazalaki pembeni na papa. Mais on ne dit pas que nous sommes en courage à faire le commerce no libanda yango koloba ke yo sala ke loko moko boy ben sala ke loko moko te libosa papa azalaki mwana azalaki courage na forme na ye
na forme na ye encourager lokola Monique no yazo meka kotambula na forme na ye Monique no akotsa na komba papa non benaza moko te akokotisa papa na kati ya mboko ata mokolo moko der mususu azokosa bato mais toyebani tozalaki na beni toyebani lelo ben alobi kuna po aza na bato na ye epai bato alokuta bazali yango Monique azoloba mais na logique ben asali eloko moko te azalaki mwana bandai koteka na ye mutuka na ye azalaki commissionnaire ya bakamion azalaki koteka mutuka te mais azalaki commissionnaire ya bakamion sa commissionnaire ya Marthe et kamusanga azalaki na courage na ye ya forme na ye ya koloba ke no te ye akotisa papa eza pena masonge ya munene tokamwa lelo toyoka ke no ben alobi azoloba bon sikoyo papa Cheval eloko nini yango penze salaki ke ben akende kobimisa lokuta ya ndenge wana lokuta ya ndenge wana ke ye mutu akotisa papa Paul awa papa Paul na papa Jomaki bazalaki bangulu na ye mutu akotisaki bango awa en plus toyoki lisusu alobaki lisusu ke papa Paul azalaka na nganga moko amemaka ye awa na résidence na butu bazalaka kaka bango mibale ye ben na papa Paul bakoti na résidence na chambre moko eza kuna babuki bakunda na yebi te papa soki oyokaki yango olandaki na video tokuti kolanda awa omekana ko expliquer bato bazolanda biso po bato ebele bazo comprendre place wana te bino bato bozalaki na ben bomekana ko expliquer biso parce que outi na monoko to kamwa parce que so mutalobi papa Paul akobuka ndako abuki bakaro yango to kamwa papa Paul akobuka ndako papa Paul yango akobuka ndako abandaki kotambola nano na ben te papa Paul aza tata te oyo ezalaka asalaka likambo ya ye moko kobombama aza tata ya bongo te aza tata oyo nayebi te ya bakotela wapi na ndako nini bon malheureusement ndako yango lelo eza su te tozomona ndako mosusu eza wana ndako nini oyo papa alingaki kobuka na ndako wana porte sima kamnye bandaki kokota wana te na temps wana oyo papa azalaki wana kamnye bandaki kokota te na porte sima ezalaki porte moke ezalaki na porte monene te kamnye yango ya kotisaki ezalaki na porte nini donc eza bamasonge oyo moto azolinga amibimisa na forme na ye po porte na sima ezalaki porte moke siko so okotisa motu na porte sima porte sima ezalaki pai biso nyonso bana to bandaki kovanda ezalaki na mwa miri ya moke awa motu to abandaki kovanda na ebai porte sima atiaki yango camp donc wana eza masonge azoluka forme nini loko alobi aza moyibi ayibaka peut-être aoluka forme akoyibela bango na kobomba mateme ya présence po bacomprendre ke no azoyiba bango yango wana mais ya kobenga papa ngulu papa ngo akota na mboko oyo mutu abenga ngulu akota ata na visa te papa akota na mboko azalaki na visa na ye papa bakotaka nano na mboka bato te ke no ya kobombama papa awiti kabinda azalaki légal. Merci beaucoup papa Cheval. Papa Charles Lolango oyoki ndenge papa Cheval alobi ngape na dina yo ke pana na bandeko ba olanda biso o mekana ko expliquer biso ya solo penza makambo oyo beni alobaki ubi azoloba ti lelo eza bongo papa zangulu na ye akotisaka balufila tanga kivuma bato ebele bangulu oyo akotisa. Vraiment merci mingi na lobaka likambo mbala mingi pona yebi yango nazalaki nazala e nazape kaka koya ya papa Paul na kati ya mboko oyo eza na bato mususu tango mususu bayebaka te mais neti ngai Charles nalobi ludi kikilu na yebaka yango ke papa Paul akoya na mboko oyo mais na yebaka tante oyo akokai kokota na kati ya mboko oyo po ezalaki mabongisi ya tatanza. D'abord na 96 na 96 tango papa Mfuma Mbanza ayaka wana Angola papa Mfuma Mbanza atikaka lettre na photo ya papa Paul on azoloba oyo même baza na 3 ba Rolanda même biso toza na 26 sawa tozolanda toyebi atikaka lettre na photo ya papa Paul na collège bomema photo oyo na lettre bomema yango epa ya président de la république oyo mwana na biso bokozala na ye na Angola na mikole koya nalobi ludi kikil ngai na mona yango pona zalaki agent jour bazozwa mukanda wana nazalaki na service
na kati ya résidence bambuta représentant azalaki wana bango nyonso. Et alors na bunzoto lokola ezalaki eloko moko dega yango ka tozo vivre lelo bamone ke non bayebaki munene ya Papa Paul bebele bavivaki nete bayebaki munene na ye surtout mpona makambo misala bamone ke non awa soki atie lokolo lelo tokobeba bazwi mukanda la lettre bafini yango na 96. Alors tango toyei kokoma na 97 Papa Futila kaka ndenge ndeko cheval auti koloba tala ndenge nzamba asalaka Papa Futila il fallait sala mariage ye moko a se déplaçaki pona kokende kokutana na Papa Paul et asololaki na Papa Paul wakoki kosolola asengaki ye po apadrier bango mariage et papa pe azalaki d'accord koya ya liboso ya voyage ya papa na Angola wa na lobi ludi kikilu ezana bambuta musu bazalaki kaka papa koya lobi lelo bayebi yango ezana bambuta musu bazwaki surprise amonaka papa aye na golf. Papa Paul aye na délégation il y a une vingtaine de personnes comme ça zalaki na bango dans la délégation ani zalaki ye papa ben soki akoloba ke Jomak c'était pas seulement Jomak mutayaki na papa bayaki na Papa Golé, pauvre Papa Golé, que son nom repose en paix. Papa Golé, Jomak, Papa Rock, Maman Justine, Maman Nissia. Donc, bazala ke belé c'est obito tanga donc na yebité. Bon, imaginez qu'on a nombre bazala ki wana yebeni. Atikala ko foute la même panda ku na Angola. E mbongo alingaka zwa akende ko zwila Papa Paul alingaka uta na Angola. Papa tanga yaki asali 2 semaines et après 2 semaines wana azongi nde ayaki kokota na programme oyo bango babongisaki na papa na bango. Aujourd'hui nous sommes le 20 août 1997. Papa est ici dans la salle d'attente de l'aéroport. Il a été emmené ici par le protocole de l'aéroport international de Kabinda. Papa s'apprête de s'envoler sur Rwanda. Et nous sommes aux environs de 17h. Et c'est pour la première fois que Papa va fouler le sol des habitants de Rwanda qui sont. Voilà, ici il est accompagné du représentant légal, deuxième suppléant chargé de la documentation et l'information, tout ce qui concerne l'archive, les archives au niveau de l'Angola. Et de l'autre côté, nous avons Dudo, Papa Tibours, celui qui est le représentant régional de la province de Kabinda. Et je crois que d'un moment à l'autre, nous sommes ici en train d'attendre le Boeing, j'espère 747 de la compagnie TAG, qui va pouvoir emmener la délégation que conduit Papa à Luanda. Et cette délégation est composée de 23 personnes, dont Papa et Maman. Et il y a des éléments comme Papa Marcel, et certains sont restés pour un certain nombre de raisons, surtout dans le cadre du travail, parce que Papa a signifié, il a pointé que son voyage était souvent plus accentué dans le cadre du travail, et pourquoi pas fortifier les fidèles en ce qui concerne la foi. Donc tout à l'heure, nous allons avoir des propos à chaud, je crois que depuis l'avion de Papa, qu'est-ce qu'il entend parler de l'église et de tout ce qui vient de l'avenir. Voilà, tout à l'heure, nous allons vous retrouver. tozalaki elongo na papa avion 747 Boeing ya compagnie TAG ici ekomeli biso. Donc d'un moment à l'autre papa kokota na avion tokomata po tokende na mboka Luanda esika bandimi na biso babengisaki biso. Donc mobembo oyo ezali deuxième mobembo depuis que papa aye awa depuis le 31 juillet 1997 oyo ezali mobembo ezali komema papa na mboka ya Luanda nsima na kokende na Soyo. Donc d'un moment à l'autre tokokutana ndenge topesani promesse mpona kokutana tomoni déjà avion esi ekomi bapassager basi babimi déjà tozali korejoindre papa tout à l'heure. Merci beaucoup. Aye koya ayaki kosala 1 mois après azongi etangwa aye kobanda na mbala moko ya misala. Neli ngomba eyaki kozonga ko wute sike wutaki na poto to lobela lelo toke kotia nde place papa Paul azwaki lingomba kuna ye nango awa. Alors na masolo yo ben na uti ko beta ya koloba keo papa Paul asalaki ba cérémonie moko kuna e memaki nganga bon ye be za nganga na ye
pondenga zali wana pe kotala ye kaka boazaka mutabakisi donc yende mutazalaki na nganga na ye papa chef aloti koloba eza mensonge te Ben akota na tribune na papa en tant que SPC mais Ben mukolo moko te atikala ko bima boye papa zo bima Ben azala na cortège atikala ko sala yango te na lobi ludi kikilu na komba tata mwana molimo musantu Ben atikala ko sala yango te donc po azalaki nanu agent moko soka zaka ka bon azali po azalaki na nanu kaka likolo donc azalaki même pas na sens ya vie azalaki na sens ya moto te mais nde azali courageux donc courage wana azalaka nango yango azo kote nango ti lelo chef cheval lokuta apesi moi lokumu ya kolobaka bande koteka bakar na Marti Fuangondo non azalaka nde commissionnaire okende kofanda esika bazoteka bakara moni mutu moko azoyabia mutu moko abenge bokoza na kar kuna wa po mutu atekaka bakar alfaza atana camion moko ou bien mibale l'entretien bayebi ndeni basela bakopo makambo wana nyonso toyebi ndenge fonctionnaka Ben mukolo moko te atikala koteka kar azalaka commissionnaire ya bakar na Marti tango wana azofana na mabore epai ya papa solo donc bandako nyonso afanda so na bina tanga okomona kaka epai ya bato voilà donc likambo lokote pa ya Ben eza nango likambo ya kobomba te puisque Ben lelo yo yesuka kolobake ye mtakotisa papa Paul Ben atikala kopesa papa Paul mbote na vie na yete po ayebaka yete même lelo nde toti kolanda na toujours na film wana na uti koyoka Ben alobi ke ndenga bengi ke papa Paul mwana ba papa te Ben na 86 na wige ya bimaka mwana ba papa na komba papa Paul batandele maputa ah bon mais oui Ben na 86 akenda na wige o nazo loba ngai Charles Lulango nazo loba akenda na wige abimi mwana ya ba papa na kombo ya papa Paul basalelaki ye nyonso oyo bakoki kosalela bamoni papa Ben azwa biloko batanda maputa simbi mai ya nkamba azotambula azobwaka kaka ndenge bapapa basalaka Ben kolongwa na ye na wish tango ye nzamba alalaka te banda satana tumba mbetu papa Fumalongo ake koremplacer na wish tango ayoki makambo wana papa ayati na golf babenga golf Ben na liboso ya résidence papa Baroza na papa Tukemboso Shara na ye ndoi na ye wakufela biso kuna na Kisasa batu bakangaki baini ba photo en 4 phases donc ba 4 positions bakangi na liboso na sima na mpanzi na recommandation ya papa Fumalongo et a même ba photo wana tina Kisasa bengi Lucifer papa Diangenda bengi Ben Lucifer voilà mutu ya ndengo wana na yebite ndeni tokoyiko papa Diangenda abengi Ben Lucifer atelemi atindi bakanga ba photo papa Baroza kangi ba photo papa Tukemboso kangi ba photo papa Fumalongo azana ba photo wana j'espère que alakisa yango bana na ye nyonso na Kishasa voilà vraiment donc photo papa Diangenda tango bakangi photo tous les 4 faces sikoyo ezalaki neti na sens nini pondenge abimaka ki aza mwana ya papa Fumalongo nde papa Fumalongo tango ayokaki nde ayeko kangi ba photo wana justement sikoyo ba photo wana ndiye moko Ben ayebi ke bakangaka ba photo mais asaki ya kotelema te papa Fumalongo atelemi abengi ti wapi papa babengi papa Barozo babengi papa Tukemboso ale Ben afukami bakangi photo na liboso balekini asima bakangi photo baina mpanzi bakangi photo tango ba photographe basisi ko kanga photo papa Fumalongo agangi alobi Lucifer voilà. Ok, merci beaucoup papa Charles Lulango. Moi mutuna lisusu muke poto zonga susu papa cheval ndenge toyokaki lisusu na ba vidéo wana tuti kolanda ke ye Ben ya lobi que ye azalaka SPC abandai kotanga mbongo après c'est moko azotanga mbongo ayibaka mbongo tango ayibi mbongo akanisaki papa Pauli amonaka après aye koyebisa bino ba SPC bozalaki wana ke ngana yibi mbongo papa Pauli amonaka na ete bino pe boyiba toyebite donc omekana pe ko omekana su ko expliquer bato bazolanda biso ndenge ayibaka après yebisi pe bino pe banda koyiba po papa Paul amonaka na ete papa Ben yona maître Paul du Bouya oyokana yini ndenge toyokana gete chaque tsisane chaque dimanche surtout sisi tsisane en tout cas faut akatela ngai pourcentage na ngai posiko biso pe tono compter mbongo ngai mapasa
les lois sous-souté na Patrice Leki ya papa Sakolo. Ce qu'on ngana zai comme superviseur surtout bazo compter mbongo batia na balias ngana na zotala. Oui, c'est moi ngana zotala ce qu'on ndenge ni mbongo ngozo kota. Alors mbongo ata ngoni songana kaka solo kaka kingo zo vimbanga sanazwa. Alors place na changer esprit. Donc dimanche s'il na zo mona l'arrêter, mona ngaba na bendi ka musta musuzu 300 be 400 $. Bango bien papa ko yeba ko mona ngabi akomona te ponga sina comprendre na mona kanete. Ya solo mena vie ben ngala bi c'est sûr. Na uzu 300. Dimanche la musu na bendi 600. Bango pe ba komina sengo ya kobenda. Balandi susu ngaba bia kosa biso. Ne vie ben alibi. Alani nzambete amona kabite. Alors, si ko service awa niti koloba likambo ya SPC na mbongo ben ya lobby ezana no mawa mena sepel na puisque oiki ba courage na uti koloba. Donc aza courage yende falaki asenga bolimbisi na kimunyibi oya salaka peut-être atiki. Alors il y a ça ko kende ko ndima koloba peke ayiba ka mutamona ki yete. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Soki azalaki na lingomba papa Simoki mbangu pona kolanda matambi ya bapapa ndenge bapapa balandi ya tata na bango na kanisa kwa ko sala likambo wana te. So ito zongi na sima. Papa Mfumalongo bayibaka ye montre en pleine prière. Montre papa Mfumalongo alongoli atena se zo sambela bayiba montre. Papa Mfumalongo amona kite. Bon, na yebite place andi to ko lobela yango. Voilà. Ezana makamu mususu oye leke pa ya papa Mfumalongo tiba mbongo na poche papa lali pa mutazibimisi mbongo na poche ya papa. Alors ça dit mutu soit comme na niveau wana soki ozani nokite eloko te. Selon mutu wana moni nini ki aganyaki. Mais or soki azwaki pa kendaki ezalika bolinga papa ye moko. Atubeli nde bo regete na binote. Atubeli ke no abandai ko yiba. Azalaka muyibi déjà. Alors, yangwane ezali kamba okamwate. Merci beaucoup papa, merci beaucoup papa. Cheval toyoka kiki yonde papa cheval ndo vandana ben. Yondo yebi ben. Bolala na ye, bovanda na yo yebi ben. Mekana ko expliquer batu bazolanda biso, moi muke oyo vandana ben oyebi ben. Po mutu ayebaka mutu avandi na ye. Ba misusu wana bazoyoka kaka me bayebi te po mekana ko expliquer biso parce que yondo vandana ben. Bon, na kanti pona koloba ko vandana ben. Ben azaki ndeko mingi na bandoko mone na SPCT mais na ndoko mone mingi na scout parce que ben azaki ko vivre mingi na scout pour scout azaki base ya kolela ya ben. Donc soki ben alobi ke na bandaki ko lia na scout ah bon na ondima ndo lia na scout parce que ben azaki na forme ya ko bima a provoquer sorti moko na ba scout po ameka ko lia moi eloko wana. Donc bana scout azaki neti ba ezaki compagnie ya ben. Donc soka zui bango amemi bango place moko boye a profiter ko sengela bango mbongo pa ya bakonzi moko boye dans le temps que scoutisme na Angola ezalaki nanu makasité ezalaki forme ben na bandai ko faire vivre na vie na ye. Donc azo ba scout alati bango teni akena bango na fapa na tawana zo profiter ko lia na sima wana peut-être soka lobi bonga ba po scout bandeki lokwa batu ba yebaki évolution na ngote ben azalaki ndeko ya scout auto zalaki na ye. Na côté scout ezaki mondo ya bande ko lia po ezaki bana mike mais akoloba na ngambu keno ayibaki azalaki pa ya papa bon ngatu telo ke kamusinga tango bena lobi ayibaki batu ba sepeli oh donc lelo batu bazo sepela na bango batu ba yiba na lingomba soki lelo ben tozongi ka na ndengi papa Lolangwa lobi soki lelo ben lobi ke ayibaki oh mais zo kamusanga po banyo nyoso bazaki bazaba kimbangisa kimbangisa yoki keno mutu ayibaki bango ba sepeli alaksi batu ko yiba oui ben azo laksa bino ke lobi pa ya papa Simon pa ko yiba to ayiba ka déjà do azo laksa ke no papa Simon amonaka te po soki papa Simon amonaka akosala yango te po muto ayebi ke no papa na ngai yo amonaka osala yango te do azo sala yango papa Simon est égal à papa Paul ayebi ke no papa Paul ata lelo ayibi so pas papa Simon to papa Mfumalongo alobi ke no ba yibi e montre alobi yo muto yibi nga to bimisi papa magicien donc magicien abiko la ramuto mbala moko donc les ben azo laksa bino bandima papa Simon kimbangu ke no nga na yawa pona bando yiba donc nga ko yiba pa na nga eza service na ngai donc ben azali service ya ko yiba batu ba sepeli parce que ben ayibaka mwana papa Simon kimbangu ya solo akoko beta ntolo te ke nonga na lakse ki bande ko yiba donc yaki na bénéfice ya koloba liloba oyo
boyoki papa Charles alobi que non bakanga ye ba photo donc alaxi bino ka que non musalo ngana salaka yango nazo laxa bino mais mawa parce que bana papa Simon Kimbangu ba sepeli ba laxa ki bato koyiba soki lelo ben ayibaka ya solo na yebisi bino ya solo na komba tata mwana pe molio mosantu donc ben andimaka papa Simon Kimbangu te tibozana ye na nkamba kuna na pesi bino na mayele ben nenga za nengwana sire certain akoyiba pa ya papa Simon ayibi ke papa Simon mona te papa Simon ta yiba oyebi c'était que ben oyibinga donc ben a profiter na forme wana ayibi ke ba papa otika la oyiba papa batute ke no yibinga et ça tout à fait lelo tu te tambula lelo sona ke sale kobo na epesa papa mbote papa lo bako ya opianga mbote te po sale kobo papa zo bomba te za nzambe ayibi kaza mwana za na masumu na kozwa ye po asukwa makoma bopeto soka lobi na yo kokima lingomba do ben na profitaka batu na biloko na profiter nzambe na marque wana boza mwa wa makasi parce que batu bazo sepela na muta zo loba lokuta liboso ya batu basepeli babeti maboko mais là on a yebisa bino boyeba yango ke non ezane loko moko soki ben na lobi masolo nyonso donc azana 1% ya vérité na makamba lobi dikamba lobi ya solo peut-être aloba ke non azalaki SPC to boité azalaki SPC nyonso etikali archi faux donc ezana loko malamu te ngana okamwa kaka bandeko bozonga botala ye bien ben azana nganga aye na ye pai papa azali ben azana nganga bino nyonso bozawana la plupart namoni papa Gracia bazawana boyebi pena ke ben azokosa bino mais lokwa bozana posa ya eloko moko boye po bozwa lokumu na sima bolobi ke non bobeti na bino maboko personne atali bilongi na bino bien tango papa tango ben azoloba etaleli ya pa Gracia bano laksa ke ben azokosa ya solo soki natali video wana bino nyonso bozotala video wana botala etaleli ya pa Gracia leki ya papa wanani lelo nzoto azana biso te apema na kimia leki ya papa Gracia pa ya zali soki ye moko pena zala olobake note ya solo chef cheval makamba olobeza ya vrai pa Gracia banda kotala parce que azana likamba olobate po ezana monde ya lokuta soki ya lobi non boko balukila pa Gracia donc aza obligé andima po bazo luka lokuta ezwa makolo mais bandeko eloko ya solo ezate ya lokuta bino nyonso boza wana ebeloko ezokamwisa biso la plupart bato basalaka émission na bato asika boluka bato ya kala botya bango to basala émission tozonga na biso so natali la plupart bato asika bato ya kala balobaka te mpo anini bato ya kala bayebi papa Paul banda nyangara tozala na bango na makala tango après accident ya bana makala tosambela na makala la plupart ya bilongi oyo toyebaki wana na omona bango te est-ce que bino bozana liloba oloba te omoni pa ya lokuta bozwi oyo bayebi te baloba bozozwa makila bozosopela bato oyo bayebi likambo te bozopesa bango malédiction na likambo bayebi te soki ya solo makambo ben azoloba ya solo bino bato akala bobimisa bilongi tobetana na bino tolakisana ke note likambo toloba eza ya vrai ou bien eza ya faux ça va toza biso merci beaucoup papa tolandi biso nyonso ndenge papa bameki ko expliquer biso pona makambo ya Beni Luzolo oyo azalaki SPC soit disant ndenge alobaki SPC mais bato oyo bavandaki na Beni Luzolo bango yo tozana bango awa boyoki ndenge bauti kono toleki lisusu papa se bokoki komekana ko expliquer biso pe lisusu makambo oyo etali neti makambo ya mabizi fumutoto toyoku biso moko tolandi na babilili ndenge mabizi awuti koloba papa bino nde bozalaki bino nde boyebi mabizi bomekana ko expliquer mwa mukie na bato bazolanda biso na pesi bino mwa 3 minutes bomekana ko expliquer bato baolanda biso parce que bato bayokaka mabizi yango aza nani mabizi yango aza neti toyeba nano eloko nini yango ezoleka place wana parce que bato nyonso oyo akobima lobi ya ye oyo abimi alobi ya ye toyokana mpe mabisi so boyebi mwa histoire na ye moke bomeka koexplike na bandeko bazolanda merci mingi merci vraiment kaka ndenge nauti koloba tout à l'heure eza mawa eza pasi mbuta mabizi
bon abandaki effectivement sanganaka ne na bandimi ya papa Simon Kimbangu c'est-à-dire soki na loba bongo po je crois pas kiaza mundimi papa Mabis bayamba ete na lingombo ya papa Simon Kimbangu papa Mabis na kati ya Angola azalaki abandaki ko participer na lingomba na biso pourquoi azalaki pire petit ya bavie azalaki pire petit ya papa Mbala papa Mabis abandaki kozala na papa Mbala papa Mbala nde tangu pona makambo oyo ya terrain na biso ya église oyo tozali awa ekoma na maboko ya papa Mbala papa Dr Nzinga papa zasu na biso te molimo nefana kimia traitaka kolo mabele oyo tofandi na golf awa donc ezali quartier mobimba tina sima donc ezalaki munene ezalaki lupango ya biso église papa Mbala papa Nzinga atretaka papa wana ya kolo mabele oyo papa wana azalaki na 4 femmes et 4 femmes wana bango nyonso bafandaka kesika moko mena mwa distance ti ya kokende kosuka mbondere moko nzete ya baoba moko eza kuna ti lelo ndako na bango ezali na sima ya paroisse na biso awa ndako ya bafamille na bango ezali bazali wana tata wana azalaki sérieusement malade papa Nzinga nde mutu atretaki ye ntango papa Nzinga atraite mpo na Luanda awa hôpital ezalaki ya makulusu ezalaki centre moko ebandeki kotraite bato bazouta bipai na bipai donc ezalaki papa Simon Kimbangu tanda kosala traitement kuna bato bauta bapetrangol bato bazoya kozwa traitement kuna alors tata wana na niveau azalelaki papa Nzinga apesaki traitement pendant une semaine et komono amonaki malamu ase déplacer ye moko tina ndako ya papa Nzinga nde ayaki kopropose alobi en tout cas nazopesa bino terrain wana kuna papa Nzinga lokola talaki ke non musala na sali ezali bénéfice ya papa Simon Kimbangu ezali pona papa Simon Kimbangu nde yango yaki kopesa yango na compte église papa Mbala ezali kaka pona côté ya ko traiter mikanda po ye na libundu azalaki na makambo etali administration alors papa Mbala lokola ba makambo wana se bande kotala ye nde azwaki Mabis na compte église te na compte ya ye moko vie pire petit ya pire vie ya petit nde bakende ko landa ba makambo ko traiter mikanda wana. Et après, ce qui te bâti, papa Mabis depuis 86 à Longwana Mboko. Pour combo wana Mabis consalve wana, eza combo na été. Mateo Showana eza combo na été. Azana combo na ye oyo ya zalaka nango, oyo gouvernement ngolais, ce qui lelo azui document wana zong si combo na ye wana ya zalaka nango ya yebaneli nango, aukende prison. Puisque gouvernement ngolais azalaka na procès na ye tilelo. Pour azalaka d'abord soda. Ouais, pour Mabis abotami na oui, donc famille à papa Mpanzu. Donc mon kasi à papa Mpanzu. De fait papa Mpanzu a biso ya jeteki. Donc wana mwana na ye. Baza batakolufuma. Papa Mabis ayi akendaka poto d'abord na ba problème ya bato. Donc na Angola awa atikala ko yiba bambongo ya bato, il fallait bazo ba visa. Akenda na $42,000 ya bato ba passeport ya bato balela. Pa Mabis ndeko kenda ka poto na makaba gouvernement kende ko kangamela na poto kuna. Alors kozonga na ye po lelo ya ko benga makimbangi c'est soit disant de bazolobela. Ba monaki kazaki ba courage ebele. Muta Mabis a partir à poto ba solliciter ye kuna na bata 3 ya poto alende ba ko tinda ye mission ya ye la kina Angola po bayi ya kozongisa lingomba ya 3 égale 1 à golf. Donc bakanga papa Paul ezalaki te bazwa ba refoulé ezalaki il faut ba bomaye. Mais le fait kazama killer Simon Kimbangu bango liwa wana yela bona bango te. Et ya pona bango te. Alors Mabis ndeko ya yaka. Mais premier jour ba yaka na Mabis bakota na portail na kanisi mingi bolandaki même na nkamba kuna o ya lobaki a expliquaki nyonso. Papa Paul azalaki na kati ya résidence. Tozalaki na kati ya résidence na musika kutu tomoni kaka batu libanda kuna na barrière batondi. Papa loba eloko te mutu pa yaki na sangote. Papa bandi abaluki abandi ko bima biso to lani na sima. Ndeko ya to koma na barrière totala Mabis. Papa limbisa. Papa Nunesh, papa Asumbe représentant na bango nani président jeunesse kombo kute kimi papa bon kombo kimi ngai
puisque azane muta résolution alors ba télémaki na porte bazala ki une affaire de 9 ou 10 comme ça papa tango akomi a télémi ndenge papa bandai ko ya wana na respect botosi obiso tozalaka nango po esika papa zali neti ngai fourmi oyo liboso ya nzoku na ko loba nini donc oyo papa lobi donc yango ne biso oyoka télémi or déjà place wana déjà c'est comme qui yeke donc soki papa ya kate 5 minutes sous place wana na ete bat banga bazayela ndenge nini alors papa tanga komi problème ni non papa bato yo baye papa aloba eloko te ayoka pe mutu te a télémi abengi mbuta mabiz papa sumbe boya papa baluki balekisi bango na barrière to bandi ko kende biso to zongi na résidence ko tato koti na kanisi bolandaki ndenge bilile lekaki et soki mbuta mabiz abimaki azakuna ayebi et abimela na porte asima et c'est qu'il faut car wano ya bimaki nango ya papa panzo et bima libande baluki na sima et kende pona seconde lupango ezalaki inonde alors papa te mutalingaka longwa na résidence pour ya ko accompagner na balabala bima ko bima na ezalaki pona nini bango baye papa tuni bango bo problème na nini ya lobi azali chef de mission ya papa Simon Kiangani donc aye pona ko bongisa voyage ya papa Simon Kiangani na Angola ludi kikili na komba tata mwana molimo santu ngai présent pembeni wana na service papa lobi oh mbuta mabiz papa Simon oyo ayaya na nga po aya awa na Angola lingomba na biso yango ngana zaliao yone mutifo bongusale siko oyo ya kokomela bon likambute alors ba bongsela bino place na ba studio papa mabiz a répondre lobi papa ngana za na place nanga déjà si ba bongisela nga po ye ayaki asala déjà ba une semaine azo fa na hôtel moko na Mutamba na hôtel Paris o nazolo baboye na yebi ka kotala yebi eza na lokuta moko te ye moko ayebi lobake ya kokosa hôtel Paris alors papa bioke papa sumbe abi papa ngana ye pa na bino alobi ngana ye pa na bino ah OK allez papa lobi allez ba bongisela papa sumbe place kuna Mbuta mabiz sikoyo bon yo il faut que na hôtel ozali il faut na kende tango azolo ba wana zaki ya kofukama azosola na papa mabiz azosola na papa zaki ya kofukama papa abimi atali libanda ndenge zalaki mabiz afukama ki liboso ya papa na zaki ya kofukama ko pourquoi pas ah bon azalaki ya kofukama na kati ya salon. Et avant Koutuwana, azalaki na libanda, donc na kiti alobaki oya kokai koloba. Alobaki oya kokai koloba, lobi papa en tout cas biso to lika bomoko, donc il faut penser à bomoko, alobaki vraiment. La Brazzaville, c'est cause la peine d'un numéro, il n'y a pas pour les autres zoatés. La peine oncle, la ville oncle, il n'y a pas rien que tu as samedi. La peine oncle, tu as samedi. Mais sûrement oncle, avec ça, malade de toi. Tu dis que le Camerounais, un bâtiment comme les autres, 26 égale 1, ma batte, on va battre le bic, 26 cité, parce que papa Simon a la carte à 26, mais battre le bic, quand papa Simon, dans des qu'on a été, papa est un responsable, toujours proche à papa, et le dit les Camerounais. Mais normalement, tu vois, quand vous l'avez monté pour pas qu'on a mis ça, tu vas dire là pour moi. C'est le problème est allé, il ne faut pas traiter autour d'une table. Dans les mazas pour les bazar, on a allé l'un des stratégies dans les bazar. Parce que dans le pays, ça n'a pas de j'ai téléphoné tous les jours pour la reprise à alors, situation est déplorée. Dans la situation est déplorée, on est obligé de les efforts. Mais quand on voit qu'Angola, ça est essentiel, on a pas de news, tout le monde dans la caméra, c'est le mois d'avril. Ça m'a fait. Donc, il y a de façon que tout le monde, tout le monde, il y a des pots, il y a des Papa José.
ezala papa nani mutu nyonso to aza wana aza mpe na bandimi oyo bayebi ke ngai ndenge na lingomba naza boye en tout cas papa Charles soko namoni ete bien te ngai mpe naza boye soki papa Paul namoni ete bien te alors biloko wana tokolinga yango te soki papa mpona résolution yo position nini ozalanga est-ce que normalement mpona likambo etali résolution faut barevoir eloko wana parce que ndenge bango bayokanaki na réunion basalaki ya liboso o circulaire basignaki tout d'abord makambo bango bakangaki il faut revenir là na makambo wana po résolution esalama bango baza te et puis bambuta il faut bapesa mpe compte rendu na baninga mosusu de façon que bazwa solution autour d'une table qui ne dit pas que ce qui résolution est en mis en pétamboussé l'ingomba, combien de résolutions salamate, combien de statuts salamate dans l'ingomba. Mais tout d'abord, il faut avoir l'amour. Si vous avez l'amour, vous avez la paix. Si vous avez l'amour, c'est un problème. Il y a moi, tout pas aller, il faut la conseiller de façon que pour nous moyen pour résoudre les situations. Il y a moi, qui sont normalement tous awa, tout solo papa. Selon la bambota de façon que pour le baïvoie moyen s'il s'agit que l'ennemi papa faut décider de nous papa c'est moi on a bandé qu'on a et on s'en fait bien on s'en va bête on s'en va parce que tant que quelqu'un on a lobby à aller préparer à ma moto je crois que vous allez le bien tout ça il faut étaler réhabilitation papa c'est le moment auprès du gouvernement belge qui est le garant de cette dossier c'est moi qui traite avec les autorités belges parce que quand la voyage na sala qui dans Kamba papa si moi tout non arrêté parce que si na pesa qui ordre na papa Sami a traité ma Belgique donc la situation est ça so ba kadinga baye comme ça pour ça la dossier on a en collaboration na papa Sami parce que ça c'est le dossier le plus important pour le paix et pour pesa le coup na lingomba parce que papa si Mokimba était réhabilité mais si vous faites la réhabilité dans la Belge, il faut faire autour d'une table, la lobby très bien. Tango tout bazali makila ya famille sainte. Le bâti qui est dans la côte ou bien dans la côte non. Problème na biso ndenge bakona maki tango basangana ki bango tout. Tango va présenter qui na peuple message wana ba pesa ki va continuer le même message. Merci. Voilà. Papa talinkangwa talibana abi aweza soma papa koti na kati me muta ko bimila ndenge nini ngai na bimi na tali position nga habité papa il faut kaka bana nyonso bazana résidence baleka liboso mutu nyonso azana résidence ifaleka liboso papa mpanzu azwa carne ya bimisa to bimisa na porte asima soki boete papa e oza problème papa tcheka kaka ngai na zalaki souple na bimi na yebisi bat nyonso bagenda na résidence abi mutu nyonso azana résidence bobima libanda ya résidence papa azana soposa solo na bana nyonso mutu tout libanda batu nyonso babimaki papa tangu amoni mamba nyonso babimi na kata résidence papa ya telemi kaka boye tangu moni make no mutu na résidence azalaki te nde mawa papa mabiza bimi plonge ya betaki na car wana eza ya deux portières mais na yebisi yo soka kangama te entre kiti na portière azalaki souple ouais na sepele na vie a plonger na kiti ya sima papa panzo azelaki te mbala moko démarrer car akei nde kokende oyo akendaki alors nde ya kubanda ba mission na bango wana tout ça mais nyonso tu wana ezalaki nango contre po neti biso boye toyebaki même ndenge papa akei na programme bango basalelaki ndenge bakangi papa wana soki babomi ye ale bango bayeba koti mais or bayebaki te biso papa lobaki na biso boye papa lobi awa bazobenga ngai Zairwa mais problème ezate nga na obima na otika bino et tokotala sikoyo na sima nini yango ekoleka to nini bokosala entre bino na bino bangole voilà donc victoire na biso yango wana oyo tozomona tile po ebele papa alakaki biso alobaka na biso alobi na biso tokolibere ata 1 mètre carré te ya mabele na biso preuve ke yango na kati ya Luanda ezata na mabele moko te oyo batatwa bazali ezalaki église tozati lelo ka nde tozali papa alobaki na biso alobi ludi kikil alobi bakozwa yango ata moko te même pas 1 mètre carré et yango pe tozo vivre lelo alors maintenant tangu papa kei
papa Mabis babandi ba théâtre na bango ya liboso ezalaka nini ye akotaka na ba relation oyo ya joie à partir ya Margot mama Margot akufa na yepe mama Margot sasa wana na kanisi kaka nde bayembaka vie Mabis na banzembo ba misia mokili ndenge bayembaka mama Margot donc bayembaka mama Margot sasa donc ye wana nde azalaki copine na ye bande ko vivre na ye mais abande ko betisa zeke azalaki muta ko betisa zeke donc en bref nganga babande ko vivre na Mabis ngai o nazoloba vie Mabis oyebi abenga ngai tango papa kei une semaine après vie Mabis obenganga na kendai ko zoyo na ili na ndaku ya Margot ozaki na transport ngam na edaki yo na transport to kendaki place ya liboso to kendaki na Mayanga epai ya ba copine yo mususu po zamuta ba ya ba copine kaka epai ya Carolina na Luanda azalaki chéri na yo vie Mabis na présence na ngai bimisi $400 atiki po balamba mayebo mbinzo na makayabu $400 na mbongo wa papa Simon Kimbangu vie Mabis to longwana aye na salon de coiffure na nzela nga azaki na Jeep Pajero ya 5 portières na nzela atuninga oyo karo ya nani po vie Mabis pardon na ozongi mamuke sima ayebi ngai po nazali neve ya mista na ye Ntsuka Melo akufa bon mulimo nepe mana kimia wana vie vraiment nazalaki mista neve ya mista na ye vie Melo donc toyeba ina yebi sona makulusu bango bazofana na Mayanga alors vie na kende ko tika ye na salon wana tango alongwa ke kuna ake ukata suki na ye azotuna nga na karo ya nani nga na yebisi o kar na ngai alobi na mikoleko ye loko biso tozolinga to sala na lingomba ba jeune eza susu ba jipo te donc il faut bo banda ko tambola na ba V8 wana ba V8 pe bandi ko reni moi sika na Angola abi faut tambola ba V8 kutu papa fumwalongo atikala okuta na roi moko te mais tozo sala effort lelo papa Simon Kiangani fois que ndokuta na roi ya Belgique na sekaka na mona buzoba ya moto donc otala ba président ya marque na marque papa kuta na bango ye azobangela roi na yebite ta mususu kombo ya roi wana kaka azobangela roi raza nani et président za nani na yebite alors papa Mabis mission na bango oyo nyonso bayelaki ezaleka ka bundoki na bundoki ezalaki na kati bazui général moko bande ko aider bango na ba démarche bazalaki na bango bazalaki nango général Sanzala akufa azalaki na malade bande ko bela Mabis asiraki ye soki toke na nkamba bako si so maladi wana na papa Simon Kiangani bon eza nango ya koloba teke o nini donc ya monaki ke soki alobi na ndenge wana nde Sanzala nde muta lokola za général ala ko twa bango ba ya ko tsa bango na église effectivement bakendaki pe na nkamba epa ya papa Simon bakute na papa Simon etangwa ye azalako mwena 2 ou 3 mois et puis rare na ndenga ko sakana tina tindenga kende ko kufa alors abande ko voler toujours na Margot sasa po banda ko kene pe nkamba ti na ndenge ko pesila ke ba ko kabwana Margot po abande ko mona ka clarté Margot na bamonde bande ko leka bon Margot pe lokola zaki ne mutabi simba ayaki ko simba sur place bakenda ko simba te ba wela ka mbongo banganga mibale nganga moko lokola zaki makasi aleka eba na ngola mamunyo sa yebi ndenga kufelaka voilà donc car epela moto dans le vide V8 epela moto dans le vide pa azika na kati donc zika moko ka ndengo na hôpital seconde Margot sasa kufa ayebi toye ko zonga misala ya Mabis toujours na oloba oya vrai na 2008 Mabis tanga longwe nkamba na Kabinda bapesaka gouvernement pesaka même na ngamba 26 na ngamba ya 3 apesaka bakar batol na 50,000 kwanza $50,000 plutôt $50,000 ngai na Kabinda po wane zanzela na ngai na mandako kene mingi po noir apesaka $50,000 Mabis ndia yaki ke papa Simon mutatindi ye ifo ya ko mbongo wana azwa $35,000 azwa $35,000
o papa Simon Mtatinda kaye soki totalaka image moko wana mabiza telema na tribune bazo beton kembo ba Sylvain ba oleka ba pesa sali ye mtayamba sali mais mabiza na yebaka te courage ya kozwa wana okende komata kuna mabiza azala ni longi azala ni dirigeant ya chorale azado na yebite azaku na carte mundimite mais mabiza leki na tribune azo yambonera apesi sali na vraiment donc biloko wana po esalema il faut ezalaka na résolution po soki résolution te likambo wana nini koyeko salema te et mabiza koti na kati ya nkamba ya koloba ba n'importe quoi na kombo ya papa Paul na kombo ya ba papa na kombo donc tozoyeba te soki nde nini bandeko na ngai na oloba na bino likambo moko na ngola oyo tozali lelo po lelo yo papa Paul ayeli biso kimia na kati ya ngola kimia o papa Paul ayeli biso yango tata na bango alakaki biso papa Mfuma Mbanza tanga longwa wa alobi na ngola likambo ezate likambo pe kotikala kozala te donc papa Mfuma Mbanza ayelaki biso pe donc ayelaki biso la paix et papa Paul tango aye biso kutu te mais gouvernement angolais balati sa papa couronne ya paix mutu nyosa mona yango ba confirmaki que non yende mutu ayeli biso pe na kati Angola to fanda na Angola wa depuis 91 ti na 96 nzela ya Mbanza Kongo wana muta okota kuta zate lufu mutakenda kate nzele kangama na bitumbo zaki nango na Angola entre Mpela na Unita muta bande ko kende te po Unita muta kangai kuna mais tangu papa Mfuma Mbanza aye na 96 ko kende alinga kende abengi bambuta na kati ya biro alobi biloko na ye ba pesi ba cadeau eloko moko te ko mata na avion biloko nyonso il fait kota na camion mais camion on a fait que nzela ya Mbanza Kongo ebima na lufu est-ce que papa Mfuma Mbanza yebi lufu mais aloba na bambuta amuta habité papa nzela wana kabi na lobi biloko na ngai il faut nzela ya lufu to bimana ba ben wana o lelo azoloba ayebi biso bato fongola nzela wana ya lufu ye ben azalaki na délégation papa Mapasa papa Solo Aigle papa Matondo papa JP papa Jean-Pierre Kouya tozana ba na délégation wana engana zalaka moko ya ba responsable ya délégation papa Matondo zalaka numéro 1 engana zalaka de responsable ya mutuka wana biloko ya papa ndeto kenda na nkamba tangu to komi na nkamba na retour na biso to yebi même yebe na yebi ninyo to mona to sala 2 semaines ko longa Luanda poto le kaluf donc nzela wapi biso mto to sala nzela to ke biloko papa tangu koti 3 jours papa bimakate kaka le jour biso to linga to koma na tongo na vers 10 papa bimi aseke ba tele kit abazo zela bana na ye muta yeba kite etango na téléphone ozwa wapi bo benga kongo batu ba mona ba 15 papa sekande mukolo wana tokoti ayebi na soto kende kopema 2 mois na Kinshasa et après 2 mois toye kozonga etango toyaki ndeka tokotaki tokoti na golf sima na biso lobi nango nzela ya lufu efungwami ekomi activé koya ya papa Paul na kati ya mabele oyo nde eye kolakisa bakimbangiste nani papa Simon Kimbangu ludi kikilo tofandi ya bambula na bambula wa okoki zano libande ya lupangu lobano lingala mais soko yeka na église ndeko no mo kimbangiste tango zoloba ka lingala bazo traiter comme un zairwa mbala moko tribalisme oyo eza kutu ya koloba te voire même na kati église tozalaki na comité moko ya bazairwa babande ko benga ngo kozako donc zairwa congolais comité ya bazairwa na ba congolais ya braza ya ngambo yango izaka kozako mais tangu papa Paul aye amoni basali pe délégation il faut ba kendo pesa papa mbote ba présenter nini kozako mais likambo e uti na ngomba papa Simon Kimbangu papa ye ko tala boy donc province a wiji neti bato ya Kimbele kwena bango bato ya Kokola kwena bango bato ya Jibwenga kwena bango donc ndenge wana bato Mbanza Kongo province du Zaire bato Soyo kunepa na bango bato papa tali eloko liboso sala ki abomaki commission nini wana
koza papa lobi ekoki ko résister susu te ata moke biso nyonso awa toza ba kimbangiste nde papa yaki kolonga eloko wana alakisi monene ya papa Simon Kimbangu ezalaki pasi po yoka vraiment mondimi ya papa Simon Kimbangu même nga nazoloba bwe na tema na banda koloba na kati yango la papa aye koteya aye kolakisa biso nini e yango lelo toza boye na kozonga mwa moke sima pardon mama na likambo kako tozolobela oyo tozonga kaka na likambo ya bene na likambo alobaki ke papa asalaki cérémonie moko ya ntaba e nini mais dommage papa Paul soki abukaki tango yazalaki eza peut-être mire mais na chambre papa Mfumwalongo papa Mfumwalongo alalaki en tout cas na yebite pour chambre wana yango wana chambre mama Marianne abandaki kozala soki azali mais chambre wana ezalaki chambre kaka tobandaki kotyande biloko oyo ya bapapa mbardaki kutu kosimba yango te soki neti nga na kotaka kuna ezali mpona kokende kotya biloko kobuka ya ndako oyo ya liboso ezalaki na absence ya papa Paul amodifiaki na ye mais asalaki modification moko te ya kobuka batimula bosala soki basalaki fondation abakisaki peut-être alors na kobakisa wana et puis tant bazosala fondation wana mokolo moko te basala fondation wana na butu soki akotaki na kati ya ndako bakati ntaba mutu soki balongolaki karo ale siko nayebi te na 40 bakende kolongola bazalaki na maçon oyo alongoli alazongisi mais place wana expliquer malamu te soki pe ye moko kaka bene mutu azalaki maçon wana nayebi te bon na nganga oyo yeyaki ne auti koexpliquer peut-être eza nganga na ye biloko wana nyonso ya loba wana basalaki boye c'est faux ndako oyo modification nango ya liboso ngai na kati ya ndako papa Santu Diangani comme représentant de l'église kimbangiste papa mutazopesa ye orientation papa lobi boye bandako batata na biso déjà balali ezalaka malamu mingi te ya kobuka yango nakanisi tolandaki même monkoto ndenge elekelaki même kobuka ya monkoto tango babukaki ndako ya monkoto wana ezalaki ta yango te babanda kosenga déjà kala même Mfumwalongo bandai koboya papa lobi likambo te lokola bolingi bobongisa ndako ça va mais il faut kosala prière papa expliquer papa Santu il faut kosala prière ozwima ya nkamba okebwaki donc il faut senga vraiment papa Santu nde yango eloko esalemaki donc obuka ya ndako na présence ya papa Paul ezali kaka pona kolongola yango kotya yango ndenge oyo ezali lelo oyo paradis yango nde tomoni tosala bango mwa ndenge wana moni kotimola ya liboso ya lupango ezali immeuble etelemi na sima wana ya 4 niveaux wana nde tobenga yango résolution tangu tokabwani po bango bandimaka te ke tokabwana or que c'est vrai que tokabwana toza na 26 na 3 toza na idéologie moko te donc tofadi ke tokabwana tangu kaka tobandi résolution kaka ebandi ma ndenge bakabwani bango bakei biso totikali un mois après papa ye atali abi donc tobandi nde mosala tobukaki bandako ezalaki ezalaki bandako moko mo bachambre mo babiro mo ezalaki wana ya se nde toya kotelemisa immeuble à 4 niveaux et puis esilaka te nakobima ndenge papa abimi donc bafinissage banini na 3e niveau 4e niveau ekosila après papa yango moni eloko tolobaka air nyonso tu eza jalousie mama nakoloba na yo boye mbongo oyo papa Paul abandi kotonga golf oyo eza mbongo awutaki nango te ya Ntinsani kuna ye nango to bandako kotonga bato basala musala oyo papa Paul awuta na bango te be bato bataka ba Ntinsani bazaka bato bazalaka siko yango ngape na tunaka tangu papa Paul azalaka te e bato wana bande kozwa mbongo to makanisi ya kosala misala yango te ou bien mbongo ezalaka te wana nyonso tu ezalaka ifo toyeba likambo nyonso tu ya malamu na kati ya lingombo so makila pasi moki mbango eza te ekozala pete donc soki likambo malamu même ata lelo bango bazomona même na nkamba kuna ke bazotonga maorke eza bavantire bazosala eza bavantire bazosala soki bapapa bazalaki na bomoko mozolo oyo soki batiki yango etelema ndenge wana ezaka mawa papa Simoki Mbango abopo eza na finissage te eza na biloko mingi babamba ekobamba tango inauguration sili
balongolaki mosusu babomba ye kobomba bafinikaki yango bilamba bomona te eza na bafinissage ebele. Voilà, ça dit mpona kolakisa makeno lingombo ezali ya makilasi moki mbangu yango wana. Merci beaucoup papa Lolango. Na banzi bato nyonso bolandi ndenge papa auti ko expliquer biso. Donc makambo eza ebele. Ezali ebele. Ozo sentir que papa Charles Lolango azali makambo ebele. Alors tozongi mwa muke papa cheval kaka pona makambo oyo papa Charles auti ko loba awa papa Lolango papa cheval na pesio 3 minutes. O mekalisu kolba parce que na zuma likamu kendenge papa Charles Lolango lobi ndenge bande ko finga ba biso ba congolais ke bazairwa ba nini tout ça. Siko toyoki pe Daniel Sébastien oza mokonzi ya lingomba ya 3=1 awa na Angola. Auta ki pe lisuko loba likamu wana afinga ki papa Paul Kisokele na bandi biso sotolanda ki yango. Papa cheval pona yo papa nini okoko loba na batu pona représentant ya 3=1 Angola ndenge afinga ki papa un représentant ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Congolais comme Dibuya, Muyombe comme Dibuya Ngimbi. Azana compétence ya ko compétir na ngaiti. Mais na yebisiye guerre a déclaré entre ngai na ye. Il faut na lakisa ye kazali mwana ya papa Kisolokelete. C'est un usurpateur, aza bandit, c'est un rebelle. Oyo a se rebellaki contre Molimo Monsanto. Satana oyo babwaka kina mabele. Pona koloba likambo ya papa Dani po biso papa Paul alakisi biso ko benga maba papa. Alakisi biso ko benga mutu na kombo te. Pona koloba likambo ya papa Dani l'homme sous premier congolais na kati angolaise ayi. Po Dani tata na ye azalaki congolais. Tata na azalaki commerçant bana ko sala commerce bayombe soyo. Ti ayeko zwa mama ya Dani ayeko bota na Dani na kata soyo bayeko bengeki mutaso mais na logique tata ya Dani aza mutaso te Dani aza muyombe ndenge azofinga papa mais Dani aza muyombe ya solo. Dani aza congolais. Azandeko ya papa. Dani azali congolais. Dani azali congolais. Soki bato soyo bazali bayebi ke Dani aza congolais. Dani aza na bevenema oyo salami na kati ya soyo. Tangu tata na ye akufi bakangela Dani na ndaku parce que tata na akufi azalaki ndoki faut Dani azwa pouvoir ya tata na ye. Mutu nini ya soyo ayebi te ke Dani azali congolais. Soki akoloba kokosa tozana ba témoignage ebele pona Dani ke no toyebi ke no papa Dani azali congolais aza muyombe. Mais là on a roloba soki lelo Dani azofinga papa muyombe azofinga papa congolais mutali boso Dani azofinga eza papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc Dani azolakisa ke no te papa Simon na ya kotosaka yo tango na yaka na RDC mukolo ya na Angola na kotosa yo te. Ponga ya tamu kolo moko te na kotika la kofinga papa nanga papa Simon aza tata nanga na ofinga epoani. Papa Paul alaksi biso abtuna biso question mon église soki papa Simon ye awa boko yamba ete premier point ya bangolais ali to yamba parce que biso le baka 26=1 conseil na opesa papa Dani oyebi ke batata leki na yo ba cousin na yo bazalaka na RDC benga ba cousin na yo senga bango bolimbisi ko senga no biso te senga bango bolimbisi pozo longwa okota na ngambo bato mosusu eloko na koloba moko lelo angolais moko te ya koloba kazana ndeko na RDC te image pior Kabinda na soyo la plupart bauta na ngambo wana mais balobaka mutu mabe ezalaka mutu bouti ne pa moko soki oke na mboka moko boye ezaki ata na Europe soki ekuta mutu mwindo akomi soda mutu okanga batu mwindo makasi eza mutu mwindo wana oui eza vrai Dani lokolo yebi ko za congolais ozoboya ko bomba makolakisa bande ko bangolais ko za congolais obeti ntolo mais biso to yebi na biso ke non to uta no pai moko ya mwana ka to saki nango na komba tata mwana pe Molimo Monsanto. Merci beaucoup ta museza na likambo moko oyo bokoki ko loba na tuni bino te apesi bino 2 minutes ya ngana lingi na lobaka ka obeta ka sete na likambo yo papa cheval lobi ya Dani
oyo nyonso ya fingi papa Paul ye ko yiba ye ko sala boyondo ki o congolais. D'abord papa Dani tango papa Paul ayaki na Angola na 97 il faut wana nezali pe ba âge kako Dani azalaka nango. Dango ba 16 ans azokena ba 17 ans. Tango papa Paul aye na Angola. Alors kotala pe nanu moto yango boya azalaki mana maturité ya moto vraiment te. Tango wana Dani azoya na makulusu azoya koyekola flûte. Azoya koyekola flûte na makulusu. Tina ndenge toyeko kabwana ye lingombe yeko kabwana. Ye papa Dani molimo vraiment ya kimondimi ezalaki na yete. Na ote kolanda message moko ote ko sala benjil moko asalaki ya papa Paul. Alobi papa Paul mwana na bango azalaki malade. Non akangama ina courant. Mwana tanga akangama na courant ba duye. Pa mbangu epa ya papa Paul na golf. Mais bango batoza na shikala. Donc shikala wana na golf na loba na bato baza na Kishasa ezala kwa kana mutaza na bongolo bozoke na Yesu ko na centre d'accueil. Donc distance andengwana. Et ko leka kutuma mukuse meto chaka andengwana. Donc mutaza na bongolo akangami na courant. Oui boko keti kimbantseke ko ndebiso zali shikala na oui mutaza kimbantseke. Oui puisque ko longwa shikala kuna po yati na golf hour. Il faut moins na mikolo ndenge zali au risque soit trois transports. Donc ozi moko kiti voilà. Ba ye na ye pa ya papa Paul. Papa Daniel lobi tango ba komi pa ya papa Paul. Papa Paul a saleli libondeli ale mwana ngombala moko asili mayela komi zoba. Ah mais c'est vrai. Akoma ki zoba te mende azalaki déjà zoba pour ki zoba ezali déjà malade ya ba famille ya papa Dani. Pour papa Dani bolanda elobeli wana te. Donc elobeli abongisi yango pona musalo ya zo sala lelo. Mais famille na bango mobimba bazayela kandengwana. Bo imaginer bo yokana makambo représentant lobby. Mwana kangami na courant, oreboke na ino hôpital bo luka bebo pese ba miliki ndenge to yebelaki mutakangami na courant soki akufite femme la miliki. Ale yo ya ne basa libondeli. Ozoya ko meka nzambe obi. Po courant d'abord eloka liboso esili saka makila. Siko yo yaki na ye papa zwa siko maya nkamba a kotsa yango nde koma makila. Voilà. Boyaki na bino na yete alobi azongi na tant bazongi na ndako papa na bango fâché. Donc papa na bango ndem tasalaki libondeli ti mwana wana alaye kozonga moto Dani tikako na shikala wana esika bakende ko sambela tangu to kabwani ezaki lupangu ya bango ba papa Dani. Donc lupangu na bango tel que bango batasoyo nde bazalaki liboso ya makambo ya résolution na Angola ali papa wana nde baye kozwa espace batie bango na kata lupangu kaka. Donc ndako na bango ezali yango pe bafandaka. Mais ezalaki dimanche soki bazo sambela boye. Papa Dani akobima na ndako kuna soki babandi libondeli pa ya bima kaka na kilote moko munene botaka ndenga za sokola ta kupa munene. Alati kupe moko munene na sengle ye wana kotema. To bozo sala tini dana. Donc azo longola mabolongwa. Botala kaka mutandengo wana. Eleloyo misala nyonso oyo Dani azo sala. Même bango moko kuna ngai kutu tangu ba nomeye na yoki yango avant ya na loba yango pe même na ba réseaux sociaux. Donc Dani ayaki nepo aya ko kunda lingomba. Po muta ko kunda ngazo mona na te. Dani aye po aya ko kunda lingomba effectivement eza ndengwana na minute oyo baza combien de parties kaka na 3 wana. Eza na bandimi oyo bazali mingi koleka ba faina bandako. Akokende sute pona nini Dani aye wana. Siko eloko nini? Voilà. Merci beaucoup papa cheval. Moi liloba soki ezali on a lingana tuna. Bon liloba ezali ka ngana na ko insister mingi na ndeko na biso Ben. Conseil na opesa Ben ndenge za wana oyebi ya mbalebele malgré olobaka mabe oyebi ya mbalebele obenga papa po ameka koyede yo na vie na yo. Eza pe ya mon côté ayeda yo na ba forme ebele na temps o kaka yo za kuna osengi non papa naza na pasi papa aide yo parce que na oui j'écoute. Donc ozala na oui jozanga voir même téléphone papa salisa yo. Donc Ben na yebi ko kende no likama mukuwa po nga na yebi ke yo na likama mukuwa eza lisekite na yebi ko kende pe na likama mukuwa
mbongo oluki yango ebele okoki kozwa yango te tia pena mutu kimia senga bolimbisi pa papa Simon Kimbangu Kiangani po aide yo ozonga na sika ya bien aide yo po ba photo ba papa bakanga yo bayokilo mwa mawa mfumfu ye wana bao basalisaki ezaka bana donc nayebi ke yo za na étape fufu mais bato baoyeba te donc ben conseil na opesa yo zonga normal po longa na étape wana po soki te eza mawa dans le temps que ba papa bazali baosunga yo baozongisa normal papa bazana bango batama bayaki mpona biso baolimbisa yo kende pena na forme normale kotela so obanga bato kota yo moko papa Simon Kimbangu Kiangani yebise papa nga mwana bino naza boye ben nayebi ke papa oloba no likambo kitoko nayebi ke libondeli yo papa otiela yo et ochange na makambo ebele merci beaucoup bonne chance nzamba sunga yo pozwa vie bien mpona marque oyo nayebi ke nemsuto okoma jointe. Merci beaucoup Nabanzi touti kolanda biso nyonso ndenge ba papa babuti ko expliquer biso komi na suka émission na biso tomonani na mbala ya sima na numéro mususu ya sika awa ezalaki wabino mami tutoma na Luanda soki osepeli na video oyo lingo tala video mususu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21 kuna okorate lisusu eloko moko te okokuta banalize ya ndenge na ndenge message ya papa Fumwalongo ba musique pe makambo ya ndenge na ndenge na Kimbangu 21 makambo ebele ezali s'abonner soki batie video ya sika ekwalerte yo bayo.